Canal Congo TV, il faut s'accélérer. On a Canal Congo TV, il Oyaka pona kusanjola mama Mwilu Kyawanga pona kopesa yenu kumu mpe likambo yango eza likambo monene ekozala mpasi mingi na likambo oyo tokoli na yango mingi tokotami na kati na likambo yango kasi botosi ezali na yango te. Nzokande tango biso tozali kotosa likambo biso tokotami nango tokoli nango toza kotosa yango lisusu te ndesika kanda ya Nzambe koyaka tozali bana ya Tata Nzambe mayetaka aza kolakisa biso ezali makambo ya molimo esengi la comparaison. Papa Simon Kimbangu azana nguya esala kamakasi na yebi yango te pamba te kokolanga azalaka kimbangiste biso pesaka biso pasi mama olobi ke biso pesaka biso pasi kasi ndenge nga nalati boye badimalise mpe balaka ya bongo nyangaka mpe naza na kola badimalise mpe balaka ya kola nyangaka mpe natie bameshi na ngai na mutu badimalise mpe batiaka meshi na mutu tala comparaison moko ya soni topesi exemple ya malamu te efesi mabe lukumu ya papa tolongoli lukumu ya mama Mwilu bao mosusu bazwaka biso na valeur bazali soustraction na bapoint oyo bapesaka biso komona ete kino na mokolo mwa lelo tozali kokoma kaka na esika yango te na te na ndenge biso na biso olingo ya solo eza nango te toyebaka mpe te nani azali nani likambo wana eza vraiment pasi mpona biso nzokande likambo tozali kosalela eza likambo ya molimo mabe eza na bato nyonso toboli te kasi malamu tosalaka effort mpona mabe yango bandeko na ngai soki nalobi mabe eza na motu nyonso tokosalaka mwa différence entre Kinshasa na intérieur. Lelo soki yo mutu ya Kinshasa olongwe awa na Kinshasa okei intérieur bandeko bamamango ata baza oyo baza soki ndenge nini okotala eyambeli oyo bakoyambela yo moko kokomprendre te. Il prend tout son sens ici. Moi, lorsque moi, fufu, un jour, bana basepeli bayoke sengo. Kaka lorsque moi, fufu, wana soki esili. Bapaya, bakonya, bakomuta,
bisika ya ndenge na ndenge meyeko eloko te kasi susi na ye liboso ya kotuna eske bapaya bale tiangani bapaya bale otali donc na place wana bandeko na ngai tozokoma te kenen intérieur oye bavaleur ya lingomba oyo batalisa yote ya solo eza likambo ya molimo oyo biso tosimbi eza likambo ya moto te eza likambo ya molimo bonimoni tokoyeba kotosa te mayeba aza kotalisa biso mayeba kotosa nde mabe nyonso kolongwa ata likambo ezalaki ya pasi ekozala lisusu ya pasi te mpona nini paske kotosa ezali paske bolingani ezali ya motema moko wi aza ndeko na yo aza motimu me soki atelemi osilisi ye ezalaka bongo te batata bamama tosala tension kokima na biso ezokola te mpona nini ezokola te paske tozosala kaka toujours marke le pas tozali kaka esika moko tozodevelope te tozali kaka esika moko esika yango mpe ya malamu te kaka esika ya mabe yango wana tozopusana te malamu topusana toyeba kotosa ntango totosi mayetata aza kopesa biso mibeko yango nde lingomba na biso kokola mpe tokodevelope aza kopesa bazongeli lisusu kaka likambo yango ya mobeko ngai yawe nzambe na bino nasengi ete bino koyeba kaka kotosa ipula yaka posoki tokotala sije nango kuna balobi bitumbu na bayebazangi kotosa po ete tata apesa biso libula apesa biso mokili oyo po mokili oyo tozobwelela ngo mwana na nzambe alobi ngai nazotelema tutwa mpo na tata na ngai me moto ya nzambe alobi te tie zela okomona me nzambe arasire biso papa arasire biso alobi ete na ntango yango soki bokomi bana na ngai ya solosolo oyeba te ngai nakozwa mokili ya mama maboniboni awa ezali koya biso kado yango mpona libula kuna na 24 mpo ete tozwa libula yango tozwa mokili oyo ndensengo nyonso esengeli tozala bano baza na discipline tata nzambe wana koyokela biso mawa po etazongisela biso eloko ya motuya oyo abomela biso mpo tosepela na yango totika kopesa nzela na diable na bana na bato plito totika kopesa nzela na bato oyo baza kowelela mokili oyo biso toza bana na ye esengeli kado yango eya epai na biso bana na ye tala toli oyo mama apesi biso oyo biso tokokende nango yango alobi kuna na teme na ye bandeko po ete tokoka kolonga po ete totika mabe nyonso po ete plito nzambe azala na ka na biso malamu totika mabe tosala malamu wana nde kozala elonga mpona biso nde tosilisi boye na kombo ya tata mwana molimo santu amen tata mwana pe molimo santu Humanisme oye! Humanisme oye! Oye! Mama Murugana Marin Vitani oye! Oye! Mchamba Yerusalemu ya Sika oye! Oye! Ebeto bien, ebeto! Bien, tozala nzambe na biso.
mercredi 30 mars 2022. Tolani matin et pas la maman révérende Ngapo. Ye azali maman pasteur la paroisse ya Bukama. Ye atel biso na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Pe mokanda ya Lévitique chapitre 20 verset 22 à 24. Tonali na bote binyoso, tonali pe commentaire ya maman évangéliste nationale. Sukaboye toneki na biloko ya bawe. Iyani waliokendozi yani muluwiziki ustaraki bisalo kunanzwani kanti ndele ulipoka njamele mwana vwe Mwana na bango kende kotika wepa batunganiste bazalaka na agence ya transfert ya biloko ya bawe na kozwa yango bareponse ya koloba yango awa yekaka biso eza bamontagne yotikalaka bongo probleme eza te me biso batunganiste ya solo tondima ete eza ya solo soki moto na biso akufi zwa bilamba tiela yo zwa bauniforme te tiela yo po aya kotungisa te me mama aye kopesa ndoto na mwana na ye ya 10 ans alobi yebisa mama batindelanga batriko epai nazali malimi makasi batindelanga batriko batindelanga mpe mbongo batindelanga mpe kadena bamamone aokamelango nini ndako na ye bayatika ndako bongo eza te ebiso tomona kaka bakundi moto batie mabele oyebi kuna epai azali ndako yango eza ndenge nini bamamoye awa balobi nanga boye ntango tozosala misala tongaka mama atikala kotonga batiela ye mpe porte batia mpe veru veru me kadena alisomelaki kadena te papa alobi yaka nani nde yango wana alobi botindelanga kadena mpona kandelaka ndako mpona ntongo soki oke okani ndako na pota oke okani ndako dimanche oke okani ndako mercredi aye awa azali mercredi aye awa atikali kokanga te voilà ye tosalaka misala ata ya moke tokundaka na zero papa ye moko ayebi ndenge ya kozwi ya moko na moko kopesi ya moke ye moko ayebi ndenge nini na kobongo nango po yango wana nde ozalaki nango mama
na février, natinaki koli na septembre, na février nazwi ndoto mwana na nyembedeli nakendeki na mboka wana nde namoni bana mpe baza koleka ngai mpe natali mwana na ngai nazobenga ye papa nazobenga na papa alingi kotalanga te naladi bato bavandavanda na mboka awa na eglise après na ndako neti boye bakoti bana mike bazokota ndenge ngai natulinga papa mpona nini olati elamba epasuka elamba ngo nazala mao na ndako napausela bango mai natuni bango tupayango natuni ekoma kozwa te alobi na ngai nano nazwa te na bandi kolela bamama bazalaki wana bavandevandevande eyina se mitaka nde bakenda kovanda bayebisinga balobi mama nini naesplike bangana bimana na ngai ya awa me natuni ekoli azwa te nde babandi kolembisanga wana na sikutuki ndoto akoti mabongo elinga na bipapa mbenga koli wana yo osimbaki na mabongo na yo mwana wana kulaka elamba te papa yo nde mokonzi ya nyonso tala mwana na yo donga ndelelekeo makasi na mabondeli ezalaki na février na mars awa yana yake fete ya bafiki le même jour akomaki ya ye kozongisa ndoto te kopesa ngai savon asokola bilamba ezasala te nde papa na ye na mosika lokola ye apesaka eloko te atindaki kama bilamba lobi ye mpe akontribue na biloko ekendaki kuna savo na ye nabosani na koya nango mercredi lelo nde na ye kotika na mokoli oyo papa na ye apesaki po ekoma ekota na agence ekende esika ya yango malade makasi c'est banane janvier février malade si 3 mois avec des Donc, dans le mois de mars, devait aller mercredi à Souka. Vous allez pour clôturer le mois de mars, pour notre quota dans le mois d'avril. Dans 2 jours avant, pour qu'on est déjà dans le mois d'avril. Donc, vous allez la fièvre et la macasse. Et ça la prendre la clôture, on a dit ça il y a centenaire. Et ça la prendre la niveau, on a dit ça il y a le 27 avril. Car s'il faut qu'un mois, centre Tolandi Matei awa lelo mama les autres avec les sociétés qui ont à Botos na les victimes qui ont été
botosi l'équipe de Kanakotumba. Na milito fallait ça après de la coton de maman que ça la fière de la réservation d'Asie. Papa tête au sana makambo télé c'est même pour ça la vente à Tuana. Mais ça a collé le un Samuel. Toto sana biso. Lokola ye akosepela botosi kotosa na mongongo na ye. Botosi kotosa na mongongo na ye. Tala kotosa eleki mokoma na malamu mpe koyoka elengi ya mafuta na mpate mpo ete tokotanga kaka 22 pamba mpo ete mpe Samuel alobaki ete Yawe akosepela mbeka na mimoma lokola ye akosepela kotosi kotosa mongongo na ye. Tala kotosa eleki mokoma na malamu mpe koyoka elengi na mafuta na bampate. Mama wilo ye banobi kotosa eleki kotumba na malamu. Papa te sobi tozalaki kotosa mongongo ya Yawe etinda na Yawe ete mama nyonso kovandaka na ndako te yakaka mokolo ya makredi kozwa elengo nini oyo mama wilu akokonzelaka biso mokolo ya makredi me efale na esika oyo tozala ya kotonda kasi biso baye totosaka na biso toyakaka tozali kozala mosala ya pamba te mosala oyo ezali na mifuti na yango nde na ndeko na biso ya makredi mama evangeliste abetelaki biso sete alobi kala mabala ezalaki pasi na kati na lingomba na biso kasi sikoyo tozomona bajane bazali kobala donc nzambe azali kosepelela likambo oyo biso bamama toza kosala soki aye libondeli na yo ya butu ya mardi te profite yaka libondeli ya makredi kuna nde toza kopesa likuma na biso epai ya mama mwini nde tozali kopesa likuma na biso na mama mwini po yende molobeli na biso azali komemela biso yango epai ya tata molimo sana donc biso baitotosaka totosa na biso ndenge mokanda elobi pamba te ata tokobondela soki tozali kosala na nzambe azali kosenga na biso te tozosala mosala ya punda yango na biblia elobi na biso malamu ete totosa tokotumba ndeka ngai na yo toyaka mokolo ya makredi toyeba solo ete tozokosala biso mosala ya punda te nde na ntina wana balobi na biso ete totikama te tosala malamu yango tata molimo santu ntango nyonso ezali koyebisala biso ete bonzoto ezala moke molimo ndeleka mingi kasi mingi kati na biso tolati nde bonzoto mingi tokolisi molimo moke kasi toyoka kaka na kati na mokanda na nzambe nini bazali kotalisa biso na mbuma ya molimo na mbuma ya bonzoto toyoka yango po mingi na te topesi bachapitre awa tofolaka na biso bible te ntango tozalaka te na bandako totangaka na biso te te yango na mama evangeliste fongola biso na Galate 5 na verset 18 kino na 22. Na kombo ya tata ya mwana molimo mosantu mama sengi ete totanga na Galate chapitre 5 et plutôt chapitre 5 verset 18 à 19 à 22. Nde
soko okokambama soko okambami na molimo ozala na se na mibeko ozala na se na mibeko te misala na nzoto imonani polele yango oyo ekobo makambo na mosoto pite kosambela bikeko ndoki nkaka kowelana zuwa nkanda kolulela kokabwana koponapona kokoma bato kolanga masanga bilambo na lokoso mpe makambo na motindo yango nazali kokebisa bino lokola ekebisaki ngai bino liboso na baoyo liboso ete bokosalaka makambo nyonso makosambolaka bokonzi na nzambe te. 22 ne mbuma na milimo ezali boye bolingo esengo kimia motema pete boboto malamu kondima kopolo mpe komikanga motema mibeko kokomela makambo yango ezali te baoyo bazali bato na Kristo Yesu bazali na kobakisa nzoto na ekuluzu esika moko esitoli nde na ntina wana tozali kokongama mpona kobuti Yerusalemi na milulu na biso ya clôture ya centenaire le 6 avril 2022 ngai na yo totala esika nini totelemeli na makambo ya bonzoto to na makambo ya molimo soki tozali na makambo ya bonzoto totika tolata molimo po ete nzambe na biso akoka kosepela na biso na ntina mateya wana toleki na bakomunike ndenge esili kopesama awa mabondeli makasi tomoni ete bandeko na biso bapie gauche bango wana bazali kobongama bazali kobuta Yerusalemi mpona koyenga nzoto tobosana bango te na mabondeli le 6 avril mpe ndenge ezali clôture ya centenaire bapaya bakomata ebele tobongama pamba te ngai nayo kaka nde tokoleisa bapaya wana tozalaki operation ya miliki na sardine kasi ekoti kantite moko ya mokie biso moko totala na 2021 lolenge bapaya bakotaki na Yerusalemi bongo na 2022 ekolo ezali clôture toyebi te boni bakomata tobongisa likambo wana pamba te mopaya bakotalaka ye wapi ye mopaya bakotalaka ye na libumu tobongisa biso kaka nde tokoleisa bapaya wana milungu na biso te ya le 27 avril mikolosi esili totala bafrere karo bapesaki biso bamama président totala bukateli mwasi ya mayele na mwasi ya zoba toyebi suka bango ezalaki ndenge nini ngai nayo tozala basi ya mayele po ete le 27 avril ezala na réussite moko total lobi biso tokokende na kisenso na ntina kaka ya sensibilisation ntango toza kotambola na baparoise ebele mpe tozomonana te bajeune mukie bamama nde baleki mingi tolobaka ete jeunesse ezali espoir to avenir ya lingomba biso nde bajeune tokotikala na
ntina toza kotambola na baparoise ezali na ntina kaka ya kosensibilize bamama na ntina ya milulu ya le 6 avril na ya le 27 avril na ntina mpe ya kosoutenir baction tata molimo centre na nini ya kolona mpe tokokola toyeki na bolamu ete biso bamama bapesaki biso mosala na lutendele epai wapi pulaye na biso ezali kasi nzambe na biso abengaka ngo pulaye te yalobaka toujours ete ferme moderne pamba te kuna espèce ekozala mingi oyo tokokokola na kati na ferme na biso nde opération ezali kaka kosalema sika boye tozali susu na opération ya achet ya bapoussin oyo esenaki ete tosomba 30 000 poussin biso bakatelaki biso batito na bamama soki mpe tata na ndako aza na posa ete apesa nzambe maboko komisa mpe kombo ya tata na yo na 10 dollars nde bana tolobaki 5 dollars opération wana ezali kotala direction générale nde baprésidente communale soki bozwaki bangoba bandimi bosala versement pamba te échéance oyo tozwaki esi eleki ezalaki na fin ya janvier nde esemelaki tosilisa opération oyo nde tomonaki opération ezalaki na progression pamba te mbongo ezalaki kokota te kasi tomoni ete mikolo na biso esi esili na le 27 avril epai wapi tokovendre papa compte ndenge nini makambo yango ezali kotambola nde tolona tokokola bamama biso moko tomonaki tracteur ekomelaki biso na centre d'accueil nde tosala makasi ya kobutaka mitendele na ntina ya bilanga kuna nde espace ezali oyo tozali kolona biso moko tozali komona tozali kolanda na baformation likambo mokie esalami mosika meme pa pembeni ya bamboka na biso kasi soki oluki lipa lipekoni pasi soki omoni lipa 500 mwana kuta mokie akoki akotonda te yango na vision ya nzambe na biso ye azali komona maleko ya liboso alobi na ngai na yo topesa ye maboko ya kolona mpe ya kobokola kasi biso toza komona yango lokola liseki biso tolingaka nde tomona ya komona kasi toyoka te loka toza na posa ete tomona toyoki te soki yango ekosalela biso ndenge nini nde yango tozali kotambola na baparoise mikolo na biso mpe esi esili biso tokoclôture lokolo ya le premier na danse nzoka nde mama général yesi aclôturaki par rapport ya calendrier na ye biso torécupere par retardateur oyo bazalaki nano na retard mpo na mikolo na bango nde tobongisa esika yango toyebi ete tozali kosala ntinsani ya makasi mpo na kolalisa bapaya na ndako na biso ya richard toza komona ete papa représentant azali koyela biso awa chaque fois mpo na kopesa biso maboko lelo mpe na basi tokoki kozala na ye to tokozala na ye te soki mpe aye epai na biso toyebi ndenge tozali kosalela misala yango na ntango mama oyo aye na kadena ya ndako ya mama na ye nga nasekaki mingi bamama oye yango na papa alobaka na biso ete tosalaka mosala ya yawe ntango tozala na makasi ntango mpezana na bozwi mama wana kekuta ndako na ye si batoma makambo nyonso eza malamu nekadena kaka eza kozanga ye mpo nakanaka ndako na ye soki asali mwa déplacement mabeto malamu yango wana biso tozala na bongo topesa papa maboko selo kozwi na yo lelo tokosala tinsani tokotala banani baza na susi ya kotona ndako na yerusalemu topesa yawe maboko soki nzambe sepeli biso tozwi nini yango nde esukisi basango na biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen.
Asante. Merci.